le longa na koksi 37e année na ngala musala oyo na yebi mitema ya ba comédien na yebi mingi baza wana bazaka baleki na nga nyonso baza wana bayeka sima na nga tout ezala bodo leki na ngai ezala fisto kutu mwana donc mutazo kwa koza la mukolo na ngeza ba masumu bangalufar na âge mais na boulot te na boulot en tout cas 37 ans wana na kosa te ba misuba ko comme kosa poso na lobi 37 na ngai na bandi wapi na bandi na minzoto wela ya père Bifalo biso mutotaki ba descendant ya trio da Soufa ngai ngadia dia mangwau makambo biso to sala ba théâtre moko tatikali ko sala yango te ya modero na moni eza ba kosala ba ventir na musala na biso te na holo bango polele soka so yoka ngai so be batuna ye baza poto ba holo ba obenga ye ba yebiseka yamba la sepela ina ngote aho me biso na ba ventir te parce que ba gagne peine na biso yango wana ba boulot na biso ngana tangi te opo na koma ministre o na za na ministère d'économie o na tanga te o so nini boulot na nzambe apesa nga eza théâtre to za na ministère na biso donc ba considérer ka biso do to sali alors to ko so ba ventir te modelo ya comme président na biso na sens nini alors na ndenge ya normal bodo aya ko comme président na biso po ba sali nini fiston akosala tosala na ba sentiment te so comme ndenge wana comme ya ba sentiment oyo alingi akota ba vie baza ba vie kwedi bazali ba vie ngalufar bazali tozaka tilelo président masumo zaka président na biso toza même na bureau te bureau wapi et pas elombe za groupe Simba donc soto yene ti réunion soko lule azate po lule mtaka na fongola ya bureau soko azate do photo vana libanda ko ba boite ko ya oh mais ngam na loba kite fiston et puis ngam mona mona mukete na bana mona isa bamba lukutata mbote na bino nyonso bolanda Congo Web Télévision to lobaki ke ane comme na suka mais to vraiment ba invité spécial ba o balanda biso na club wana na Congo Web parce que to en partenariat na bino en tout cas to lobai to beta masona ba invité na biso ba vraiment cher et puis ngana yamba ba invité mingi te sona ya biseke mamba lo bezali to zali na ya Freddy ngana be ya Freddy moi c'est déguisé na mbalo sombo mais ngana benga ke Freddy muta banda idéologie asa doyen na mambo etali théâtre asa doyen na mambo ebele ya mboka oyo mais aloba vraiment mingi parce que abaki aloba tenga ko seri mo kanisa ngende mi pour l'hôpital na ke ba on a retard na yakate ya Freddy mbalo sombo trop beta ma solo na ito solo na ye vraiment surtout pour la groupe na la maman et puis to toucher moi point mo boy moi sensible pour y asa doyen na nga aloba et bolanda vraiment conversation na biso merci tozaki na bino na Congo Web Télévision yé pas à parmi ba partenaire ya Chabani Record yango na habité na yamba et pour ça peut bonne fête na ba on se balanda bonne année hein ya Freddy bonne année Cynthia bonne année na bana nyoso tout par la grâce de Dieu. Bonne maman. Maman Zabien, la mère de Mejengolambe, maman a exaucé. Au monde que je suis pied levé, au coup de sur la matanga, tu l'as dit cousine n'a pas Kofi, donc il y a un autre salaire donc c'est bon. Azabien. Il y a Freddy Boni groupe la maman. Boni groupe la maman malgré qu'on voit comme un mois flou mon robe clarté, les nous gérer. Non, biso doza ba fidèle. Il y a Chabanité, mais il y a chaîne naïe parce qu'il y a sur le bien, Aza pas trop Chabani, donc on appelle ça Motuna Biso Pedna, donc il y a un espace dans l'autre, dans Hollande 15e année, donc on a Congo Web, donc tout ça bien, la maman très bien, tout ça bien bisogné surtout. D'ailleurs, bisogné la maman, il y a absolument problème, théo polémique. D'ailleurs, un numéro 1 à Bango, nous avons un problème à battre. Mais oh, on a moni à ma benne à l'obaka, na mingite mais na l'obaka, férité. Donc c'est ça. Donc Congo Web qui toque, madame des Jésus qui toque, président Prometa Kibiso, qui n'a bonne année donc qui n'a pas juste comme Timo, donc Ti n'a pas chine, bah on a besoin en direct.
Merci en tout cas. J'aime bien en tant que membre baloté. Zone son on a Freddy. Il y a Freddy. Tout le monde membre théâtre n'est pas ok. N'est pas organisation na bino. Il y a membre tali. Ba chef, il y a ba groupe ba na bino ba organisation na bino quoi. Et comment kolanda mandeni parce que toto le kana moi bilinga abiso to yebi bodo na sai mais yo pose qui quand même parmi ba doyen pour nous postuler. Merci pour la question. Na quand c'est kuta kinga l'air na sala ki accident munene yo moko lobi o yakate peut-être bon na yebite ndenge nini makamususu batu musupe ba yakate mais na musika bengi pe na téléphone mais écoute kinga bien na zaki maladie accident zaki munene trop na moni makambo elekaki le longa na koksi 37e année na ngala musala oyo na yebi mitema ya ba comédien na yebi mingi baza wana bazaka baleki na nga nyonso baza wana bayeka sima na nga tout ezala bodo leki na ngai ezala fisto kutu mwana donc mutazo kwa koza la mukolo na ngeza ba masumu bangalufar na âge mais na boulot te na boulot en tout cas 37 ans wana na kosa te ba misuba ko comme kosa poso na lobi 37 na ngai na bandi wapi na bandi na minzoto wela ya père Bifalo biso mutotaki ba descendant ya trio da Soufa ngai ngadia dia mangwau makambo biso to sala ba théâtre moko théâtre ko sala yango eza kutu to lo bate po biso zaki ya ko saka na kutu te alors na ba mikolo na ko lo ba age ya ba tile lo président na masumu pona no élection basali yango te parce que trouble tu comprends ki te au moins lo kana ngona na yebi mitema biso ba comédien ba to baloba kaka bolingo ezali na mitema rien ngaza mayela ko sakana te ko leka nia ndenge redi ndeko nanga redi ayemba na yebi et puis naza na madame moko na ndako nanga donc la première conseillère nanga yewana aloba nanga lo boza pasi makambo na kokota yango te na lobaki te ke na kota na koma naza tina ki présidence te eza mbongo te eza nini te mais na musala na biso oyo muta ko kumbela biso muto yaza na ki sagesse eza pona mbongo te sagesse d'abord et puis tous on a combien de groupes comme lelo et bezebele mais makambo basala ki sala nga soni komona bodona sai bazaki ba pire ba benga na ya benga ka sai fibo benga ka yero c'est na modero pe na moni asala ya te ya modero na moni eza ba kosala ba ventir na musala na biso te na holo bango polele soka so yoka ngai so be batuna ye baza poto ba holo ba benga ye bisika ya mbalo sepela ina ngote aho me biso na ba ventir te parce que ba gagne peine na biso yango wana ba boulot na biso ngana tangi te opo na koma ministre o na za na ministère d'économie o na tanga te o so nini boulot na nzambe apesa nga eza théâtre to za na ministère na biso donc ba considérer ka biso do to zali alors to ko so ba ventir te modelo ya comme président na biso na sens nini alors na ndenge ya normal bodo aya ko comme président na biso po ba sali nini fiston akosala tosala na ba sentiment te so ekomi ndengone komi ya ba sentiment oyo alingi akota ba vie baza ba vie kwedi bazali ba vie ngalufare bazali ba vie lokola nano vie masuma lobaki alembi abando lemba oyo alingi aya kokota non très bien bato batiaki na bango te petit fiston aye atie na ye mais oui mama ba chakate ba mama ba ozaka na bango te est-ce que mon droit ya Jacques Chako au kokate na mituma kaso ya ba comédie bazaka nango aya okufa alors talaka nga kutu na ko linga ngote na olinga ba diriger ngai ba changa na za ata wana ata na kota sagesse de poto za nango na yeba kete awa yango te o yango te siko ndenge ba chaki ndenge fisto a chaki ça mabete mwana muke pa betaka mbonda bakolo pe babini mais bakoma balingi ba memela ngona ndenge ya ba ke ngai nde yango te wana fiso chaki très bien koloba mais comme il y a bien te ko manquer mikolo te yango te wana naza pour mutute naza contre mutute donc ponanga ndenge fiso chaki mutachaki te il batika kaka tout à l'heure nous peut boule nae pour azaka kasa et cause la paix qui donc après ça qui ba idée moko na mona na TV ezaki bien alors bino to ça combien de groupes abanda ki nengo wana to cause la plus de 1000 groupes na kata kisasa miso to yebite za ba fait fond côté ba maluku ba menkao ba kuna côté ba kazangulu et ça fait 5e commune na biso lelo alors
soko to sangisa lobi nga naza na mbongo te mbongo kako biso to bana ko tia biso so tout ko so adhérer ba groupe lem net na nga groupe na nga to za 35 personnes côté kuna baza soko 40 misusu baza 70 misusu baza 15 soko esangani na 1000 francs ya pamba to ko sala combien na mona ka lobi azana ba machine déjà banini akoluwe to akoluwe te alobi yemo ko bandina no aju 5000 ndenge na yokaki abi auta 5000 to luwa ka lupangu bato ba biro aponi bato oya kozalawa oya kozalawa oya kozalawa oya kozalawa oya kozalawa c'est une bonne idée ça bien ça qui m'a bêté mais eko comme polémique moko na yebi makambo na bango acete po nga nazalaka na makambo na comprendre na mona kango pesa bien po na eko mona pe bande ko nga poto bazaki kuna bako balo ba réagir ba Caleb ba nani ebele ba réagir na mama ngwa ukutu ona ko te ba fisto akota kaka poza ki yemoko mais le ba eko mona ke bandi ko kende likambo ko mo kende ya solo miteba mabe moko ebota mi to comprendre ngote to komi ko mona petit nani petit nani ya elombe nani bongos akomi ko finga na yo kalo ba yibisinga wa ko finga ko bokela fisto bambwakela oyo kuna komi ko baka o bodo utaki poto aye mama ko ba cheye net ko tia modero akoti e combien un peu amrima ante tata afu po tia babaki $50 fisto asa kenda ko tia yango ake ko tia yango na bureau ya elombe poto zaka tilelo président Masumo zaka président na biso toza même na bureau te bureau wapi e pa elombe za groupe Simba donc soto yene ti réunion soko lule azate po lule mtaka na fongola ya bureau soko azate do photo vana libanda ko ba boite ko ya oh mais ngam na loba kite fiston et puis ngam mona mona mukete na bana mona isa bamba lukutata donc on répète que bravo na elombe ke andi magati ke la kabiso le musée espace wana très bien ndeko na ngai très bien aki montema malamu moto musa ondi mangote fo bono futa parce que to kuta na ba makambo ebele wa mbongo pe mona bato atia ka banini alors petit azaki na boule na mabete mais na yo comprendre comme mama na wane comme ikindoki et comme ikindoki ba mikolo mosusu ngai natala ikaka lokana ngina ngala bapasi ti ndenge na lokole vimba ki lisusu bakokite na ba ko transférer ngana ke Kampala na ke ko se faire soigner to kena madame to sali 1 mois et demi ko zonga na zongi na iko na kisangani tawo na kitiki sangani pona zo avion na longo ya partir kama na ikisangani na ngina ba inviter ngana mabato moko kuna na passe ya lokolo na jouer kaka na passe na petit na moko comédien ewa oso de Afrika na kisangani na petit mbukuli ya Goma to sali eloko moko boye esili ndene na avion na zongi na yo kutao ba mikolo ba na yiba tongo te ba conseiller ki fisto olon tikano makambwana po ya ko mabiente bon petit aken ko retirer mbongo na ye na oki a retirer soko a retirer ki soko ba kuti mo ngo pesa te soko sana nini na yebite allez banda longwa mama makamango esili nango au moins il y a quelque chose ezaki na kati donc on accompagne nango te na bi siko ngomoso fisto aleki na develop oh ba sangela kinga mais siko ngata na longwe na nga na tiki na nga siko wai batongo siko fale batiate ti ndenge tozolo banga na yo sentia bana poto tozaka toujours na président Masumu yala kayala fumu mbanza donc tozaka naye en tout cas na baki na rozo ya Freddy po biso to sala émission na ye to beta ka bandika so ya bimi boye mahambo lo ba pena ya ba précision ya maye les alara ya Freddy non kango tante menga na linga reposa ra maye le répondra valablement pena po o santara pena ke ba question onde yango to lobi mahambo yo mais to uti ko lekana matango uti oza récemment ya ndanga na ebité ceux qui yo posa la na kati mais na moi qui réaction non te artiste en danger ngo ende to lobela rara ye artiste en danger ngo tina ba théâtre organisation za la raté parce que na ebi pété batongo ya ba YouTube bango ba titre ba tchela ba na comprendre raté mais on dirait ça qui penza bizarre yo za moto le kana RTNC chaîne mère au travailler pas na ba président mundanga wana mais on dirait beaucoup m'a délaissé moment mta sali succès belé mais na suka nango bata théâtre on dirait na ebité ezala nini to lo baka ke bino pe borara na mama ba gré na bino senga ka soko chité au chité libela to boye ba ko saisir l'opportunité to rémunération bien il y a artiste comédien de ezala kandete
loba na biso no pona mona titre mon ke na cercle ezanga ki tokyo imaginer te mutaleka tina ba RTNC wana sana na ba groupe salongo ndeti bino ba doyer moi ata moi symbole moko ba pesa wana yo pena on dirait na ozwango te symbole ya nini médaille ba pesa wana wana faut na bato ba pesa ki yango ozo comprendre ezala eloko na ngabe nazalaki na mboka te mais namona yango un peu juste te nga nasali 37 ans ba elombe bazwaki na otanga lelo bakombo elombe azwi eswaka nga na regreta na vandi pena na bi kutu nga moko naza na bomoi bapesi nga te bongo baozela mokolo na lala nde baye kotia yango likolo ya cercueil wana na omona ngo suti na te parce que na mona ki yango te eswa ngai na ndenge moko ya kosakana te soko tali na ba musicien ebele baza tout lelo ba manda chanti banani nyoso tout tango na bandi bango nano kotute mona voir même kutu na bajibe na bawera tango na bandi bango nano kotute na koza na mbulani 37 ya boulot na yebaki na ngate on atali pe bon problème ezate ça ba honte mutasalaka liste za vie masumu na lobela yepe na télévision bongana bomba na ngate na yebisa na ngayo mais respect za toujours grand frère mais les qui sont comme bomba likambo et pas ba komba benga ngo kento wana komi kindoki soko za na problème loba na okaka boko siri sans famille donc eza ba biloko pesa ka moi batu on moni biso to bata ozo benga kutu ta théâtre o salinga kutu bien merci vraiment saint o benga muta théâtre mais biso benga biso ta théâtre te bata maboke do bato ya pambala vous comprenez on a munanga nanga yozo ba munanga nanga bongo koko dioko vraiment yo lobika munanga nanga koko dioko mutaza vivant asala kawapi foko tuna kokodio ko biloko foko tuna payer soko nzoto ezana bien matele musa ko zonso ba maloba musu poaso bela kaka vie pena ba bonne guérison ba vie na biso ozo ko comprendre na okay ba vie na biso ngaba na liboso le da sali le game de Chikapa lelo ba te belo ba osaka lufundo bazala kate et puis pour le théâtre net na ba RTNC la voix d'Isaïr o le kawa pesika bantusi ngoyi bazali ba vie guerre mam bazali biloko ba dotanga ba manda tshebwa avant le kafa ba lekiso na salle moko ezalaka wana na C na studio B sala na neloko yo ko sala poto mona po biso to akiona do trio da soufekei danga souplesse mulumba bakei vejo sala mtamema maka bango na Côte d'Ivoire ba komi bakimi bango bakanisa yango ezaki Canada nzoka po kitoko bango kazi nzoka ezaki Côte d'Ivoire batikali biso to yeto ba remplacer ngai ngade da mangwa do trio mangamba mangwa ngade da mbalo sombo poto koma na place to koma ka obi to chakana ni kao je mangobo na mama ngebi fara côté via ko kende poto ya ngwana biso yo kotikala kwa po gagner ba vie wana ya ba jeter faut ba comédie du sang net biso zo laki talaka ngaya Freddy zo benga mais na mama moko lelo ba mbalo somo ba komi combien et belé na kengola boy na kutimba na mbalo sombo na ke Gabon mbalo sombo na ke na Kampala na pesi mbote na nani nini mabosa ni Pito Lukaya na kam do faut mona ba prêtre nengo wana ba honoré na kato pila ba honorenga vous comprenez mais eza mawa ya komona ndanga mutukuta sali tukute manengo na pesa merci na Petit de Londres mutabimisa imibul mutauti poto aye mitukuza ba famille za babi famille ne lokote mkwanga na ngaka na ikotala yi po pire petit na ngale papa na ngakufi les seuls petits na poto oyo akamata ka ndinga contribution na ye c'est José de Londres nasoloba polele basé belé kuna na bimisi batebere bana poto bali mwana nangani tisigura oya unafana ndaku ya mwebu naloba kututi mais de Londres yoki ka sangwa pamba abengi mwe loko mukwana na biso disole beni na producteur na biso assez producteur na biso ponga saka suba nzongite pour la rezate bana on va producteur te zaka ba débrouillard vous comprenez ba débrouillard pour producteur ba timbalanga ndeti bino mo bebisa mama on peut ba nzonzinga on peut poto ndire bino mo bebisa ba fille surtout ba bebisa ba mingi ba moi ba yango na lobité moto na musala na ye do saki ya pambetere makate il faut ça ne loko siko batu mususu basali théâtre za bulo na bango te
il fallait ça un commerce ya yeka okota yeko sala makama kindumba epai directeur a comme ko exiger bino ba fille a comme ko exiger ba et puis ba soka susu bateau ba kolo bouloté o biso na tibiso o banganga poso ina parler nga bando banga ya talika ka nzoka na zonga pe na théâtre na tchaki vie na nga sérieux yango na za na mo sika na nga na lalaka ozo comprendre le ko wana donc et ça va chez mon côté biso do ba gam na ko pesa net na ma première dame na biso maman Olive na pesi mbote na bota mobimba na bana maman wana po akamata bengale musubino boko no tambola na yina ba vio ça va jeter toi combien de comédiens doit reconnaître que ba oyo ba mpaka ya musala wana alto tambola mbalo ya kena ina bato mususu osko yoki biso gangi te alobaki mbino nyoso tu boza bana nga c'est ça merci bravo. C'est ça, on reconnaître quand même que les artistes, on a besoin de la place, merci. Mais, Mundangandanga, Banguna Major Zolo, na petit nanga de Londres, tu as dit que Bengi vient Masumu, habité. Mais de Réunion, tu les alliés, et c'est qu'il vient Mayalo, ça, na intermatongé. Il faut que nous ayons un makambo et belé mère peut santé takati pina auto kende et pas communauté souci na kene hôpital ba nini na bisi de Londres boko noku na de Londres bia ngana obenga pona cercueil na lukata batu boina bine moni na bakena ko sukisela ti na kene kam ko bakena ko kunda na taliboy na moni batu eberete nini pona nini na yoka ke pa président ça lobaka ko lobate mais association wana ba comédien visibilité faut zalaka tant ba bengi saka faut bozala yo yakate mone loko siko yango wana o yakate le bakanga fiston o monaka yo moko le bakanga kai na prison monaka belé ya bato ba mone biso to leki na ba TV to bondeli ba konzi to leli ba nini ba yokela ka biso quand même ale petit abima ki libanda poni ni ozalaka na kati bon moi il faut dire pour munangana za vie avec nangana moi des aboy bon ayebanda ko ya pida makambo ngote siko bato musosu bato ko biso na yeba kapena kozana na kana ya mutute na atosalinga mabe na mona nyoso o eza mokili to ko deka vanité de vanité donc linga ko limbisa moninga po nzambe pa limbisa yo eza nango le côté mais eza mawa ko mona grand comédien ningo na keineti bébé eza mawa trop. Mais ce qu'on peut boule ma vie ma somme coup de chapeau ça va quand même à Sansaki Batou de Londres merci Major Zolo très bien vraiment Massamba oui Afrique du Sud ben qui moi ndambo pour na kolukaka kutu l'essentiel bakunda pas pour la biso te pour sonner ko zonga pas na biso yango nazo pesa malobe pas makambo ebele pas ba comédien to visibilité mona na kaso ba bengi ya kaka ba mona kayo ndeko na biso moko na kotanga komone ata kota prison wa omona ata comédien mo akenda te parce que ozala kate na bato yebaka tango yo kenda ka makambo ya baninga te yebaka bato akoya na bango te c'est ça mais oya ko ya il faut ezala ya Freddy comme ana yebi valeur ya mutu na bien ya ngo loko te mama mukili lobi pe ko za tournanga tikana kende. Ok, donc c'est ça. Tolinga mingi, soko bengisi batu visibilité zalaka po balandira makam na yo. Mais gloire à Dieu, quand même l'essentiel après manaboboto donc c'est ça. Ya Freddy na tikao déjà parce que tu loué place ya kitoko ba pesi biso poto tout ça l'émission kitoko o répondre vraiment kitoko na émission na biso mais ba miso pe ba luka pas soutenir yo ti lelo ba o bazo mo retard ba opela musu ba lingara ba batinda tam code na ba on peut côté Kenya wana ba Kenya wana ndiro lona pena ba jojo ba côté kuna wana na benga ngai donc so na ina benga mba mo yeso ka benga lo bakata likolo so tali likolo ka do mapata donc vient nga pena do ya benga nga na 5 heures Freddy mata avion ozana visa te mais ba lo bano ke no mata avion o kompe na aéroport ka pena ba bengi wana ba fi wana ba hôtesse mbalo sombo billet o mata avion komi kuna pe o lali kitoko sepeli kitoko donc vient nga mapata donc Jojo mandi ki prêtre de prêtre donc nga be aka moi alors na pesi pe mbote na vient nga de fa o matumona na Kenya ve bilo wango tilelo na yebite soko elekisaka bilo wango nzela ya Canada bongo ebima côté ya Afghanistan et ya boye na yebite ya vena ya def boye apesi bote donc
karaté non que ça l'émission ba côté kuna fona zo général na Guy Laurent l'info déjà bon sa place wana mais il y a Freddy Azara likolo to likolo ça la ça accident likolo gauche yango on likolo gauche ba bibino pe kisi na théâtre Freddy ba l'exo bo ndenge nini te kamutenga pena soko lukamo ba protection zaka moko zaka nzambe est-ce que vous comprenez leki nanga sentia na koyebisa yo mutu oyo aleki nzambe azate biso nyonso tuto la muki sikoyo pona pema na ye soko albendika siko biso mba etolali donc kotia ngakutu makamba bakisi nengo pona na réponse ko zongo sela ote pona ni makala nga ngote donc ezana oui que ba petit musu ba travailler na soko ba oyo ba koti na makambo wana tant pis pour eux etali bango nga soko na umeli lelo oyo nzambe apesaka nga moke koki ça suffit na otangisa bana na nga natangisi madame na nga atanga sisa za monganga monene donc c'est ça nalonaki lelo nzambe asunga kaka mwa moke oyo abima ta mapolobi bango wana moto bakolinga te bamona nga na bafandi na victoire na osenga donc c'est ça kisi eza na ntina te mpo yo moko komona moko baya olamwisa yo olali na bato me bato yango balali pongiaki ndoki me baolamwisaka yo okoyeba jour yango ndenge kisi eyalaka soko baloba kisi pene ezalaka me basala kisi ke akufa te mais sikoyo oke eza te donc nzambe nde moto asukisi donc bana joyeux Noël toi déjà tokusi tokoti joyeux Noël na famille Fabi Chabani record lisasi na mama na bana kuna na Luanda napesi bino mbote napesi mbote na cordon na biso Gilbert Biladi sans oublier chef na biso ya programme Beledou et puis napesi ba Maurice nyonso tout bato régie nyonso do Congo web mombabona ne nzamba pambola et puis na ba télévision nyonso na bosante chaîne mère na bosante ba vie na nga RTNC mobimba ba vie ntuzingo iba nani boze belé donc na pesi bino mbote na ba chaîne nyonso tout nanga na longolaka te po oyo besika ba na lekaka ba yambaka biso puis na bosante petit nanga Karine Mokonzi la barona donc wana moi nanga bena merci donc kitoko et puis na pesi mbote na batu nyonso na Lubumbashi na ba joueur na biso nyonso ba jogo na poto ba bonne année na bino Yannick Bolasi bonne guérison na pesi na trésor loi na pesi mbote na pesi mbote na Mbayo Sila na pesi mbote na Ruma tumona na famille na Yemo Bimba et puis na bosanité na pesi mbote na Bosan Chassel te la ko bosanité yeni ngana ngai ko tena tie na suka kapo ye na obenge mikolo kapo Chassel Mbemba donc très bien na mon mikolo na bali kitoko vraiment et puis na bosanité Dieu merci Mbokani donc na pesi mbote na bosani susute petit na biscotti mbala na mikili na pesi bino mbote ba jogo nyonso na mikili na bosanité leki na makelele Matuidi na pesi mbote jogo bino surtout et puis na Lubumbashi na pesi bato nyonso ya Lubumbashi mbote o ba yambaka ngai na pesi na Kisangani bango nyonso tout bango so babona ne bato bazebele bato ebele so na tunakati mabanga pozo continuer pour to sisi na biso sko affaire ba mbata wana na bigogo wana na 2018 otika ngoto pozo bobotu wana osala opoko je solo to ezaka babla bibotu wana ke bana zongo ende na tuni ah non senza yo te no boyi na bambola yo bongo okeno lala pongi donc na mikili o ya Freddy na bosa na pesi mbata wana za caché na ngai biso to bana minzoto biso sala makambo ya solo to sala ka vérité soko na zoka ba pota ebele na makolo alikolo ya vérité na sali libala ba mongo na fiston vérité to lakisi bango ndenge bolingo ya mwasi ya mongo izalaka donc c'est ça donc soko na sali alors nouvelle à kitoko ezake ya Freddy pe akoti na ndenge ba mona biso mokili momba YouTube na fongoli pe ya ngai bana mikili donc obeti kaka www.mbalio TV original ba mona biloko donc ba sien succès ba mona makambu nyonso oyo ya sika ba théâtre ele kaka na osala ngo ba bisi donc ba tout kota sadore donc mi komisaka libela poko ba chaîne YouTube ya ngo ebele mais musu chaîne ya mbwa musu chaîne pe ya luketu ya manzanza ko tapena donc Mbalio TV bola ngaka o ba donc eza dégâts ya do sakanate donc bana mikili on ne kolanga mwasi na ngaka essentia la lela est grave petite sœur na propre donc bonne année voilà na disque alors na bosa inte mutu nanga jibe mpia na mukulu donc motopamba wana mutu nanga pinda donc jibe mpia na merci donc wana bokila lokondo
fali pupa bokila lokododi namona ki ombo mwana wana obuka ni na koseka na Côte d'Ivoire donc il fallait pupa di cap la merveille mobali amanana donc il na pesi mbote babona na famille mobimba et puis na bosani tengia mawera son na pesi mbote mobali a Sylvie Mapata na pesi bona na famille mobimba avec Josena Gladi na bosani te Alain Pela na papa Mpela na Mikili na pesi bino babona ne bino na bosani te grand prêtre ici Ngwengwe na Panama na Paris donc yo legi no yo mbalo sombo ndeko na yo yaya na yo camarade na yo beau frère na yo ici Ngwengwe na pesi yo mbote na bosanité na Boko Bank bato sate bango banani di tête de naï donc il babona na famille mobimba na ngambo na braza na pesi famille nyoso famille présidentielle nyoso mbote na pesi mbote na Konzo les bijoutiers na pesi na Claudia Sassou Ikia babona ne bango nyoso famille mobimba et puis famille na ngai famille Mbale Sombo na bana na ngai na ba camarade na ngai na troupe na la mama mobimba na bosanité Brifi la merveille lettre J de lettre B à majuscule chef d'état-major Brifi la merveille na bébé na biso sika uti ko bota madoki taka donc kitoko famille mobimba merci et puis libanga na ngai ya suka na suki sika ka bonne année na leki na nga Cynthia merci. En tout cas, ya Freddy, so bani balanda comédie, ba keneka na chaîne YouTube, voilà pour annoncer ça ya Freddy comédie té. Ba keka na Mbalo TV, ba osepela, ba oseka. Ya Freddy charge wana memana sima, on est rappel charge. Ya ma bende mabanga to dendo wana. Ezani ni teze bunzalo kenge. Et puis na bosani ko yebisa bato mikilike nazali sous leader te. OK. Pour baba do théâtre ba mi mike Cynthia. On mona ya mike ba bimi on kutana na télé na émission Cynthia boy. On nga nazali leader. Nga zuko na lembi na tali na calculer na ba leader du soute ki koso. Amona nyoso. Maman Kikoso. Merci Maman Kikoso, en tout cas merci na Cléboa, merci la président Chabani Record et c'est pour une façon de remercier puis à tombo la lisusu ya Freddy Mbale Sombo pour na fan na numéro 0 na zang di saka théâtre no tepo okoboma muntu na comédie do nga pena do na ebité fan no numéro 00 babi aimons nous vivants. Bilo problème que nous avons ça nga na ebisi Freddy ke na linga na ngayo na ozela to kufa pona elo médaille so ke tenga na pesa ro de médaille na émission nga ozala dona immortaliser rayo ata un jour ozala te elo nga na ngayo polémique ezate otuna ka moto po moto azongisa so ko pe okosi no italika yo na nzambe na yo elo ko uto lobi munene olobi polémique ndi alobaka soko nini to yebisa moto boye polémique ndi babona nena madma polémique ndi en tout cas merci au sola kitoko eloko uto loba ezaka na kotanga te collègue na moko boatuna na chaîne amoni ba ke na yembeli jibe mais azotuna nga question awa yo yembeli jibe to ba sepeli oyebi réponse na zong sela ye oyaki awa potolo ba comme jibe na wera na ba kofina banani te wana ozotala na télévision na yembeli nani tatuni so yemoko o jibe kasi na yembeli jibe pourquoi nous avons une polémique? Nous avons une polémique na bak musicien na sola la bango nyoso bien. Donc nyoso. Mais ngai. Et bon faire au bois qui était donc ba kolugaka mo ba biloko mo. Ba faire baza ba leki na biso. Na koza ka ba polémique na ba faire té. Faire baza bana na biso ba. Na question na ki ma. Donc inaninga ngo kutu te faire grand chanteur ko sakana te niveau LGBT. Hein, Jésus de nuance. Grand chanteur. Grand chanteur, tant que grand chanteur, on yebi pour na na ba grand prêtre, on ba Pépé Calé, paix à son âme. Ba vieux Madilou, ba vieux Japé à son âme. Ba vieux Kessere Ménéa, paix à son âme. Vous comprenez? Grand, ba ministère on ba fali pour ba grand chanteur ba niveau international. Ba blague écoute tout ça ba petuana te. Vous comprenez? Ngai na yembela kishibe, on na zalaka fan ya jibe. Donc son sentiment nanga ezana yem tana bisa mbongo nanga muta pesa ngate et puis jibe pa pesa ngata infranté ke po ngana ke kota studio na sala soko na yemba jibe te ngamo mbongo nanga na bengi belezi mama na réalisateur wa sali badina ba Moïse Mbiye nyoso tout na bengi asaka cher na nzemo moko ba 2500 balles benga ya yebisa na bimsi 2500 nanga ya muto amaboke na lati maputa na soutien na kamati na ko futa pona sala clip wana na yemba papa chéri jibe mpiana na yembi ye est-ce que maman lobaki na nzembo wana eza lukuta
so na lobi angenga loka mais eza lokuta aza mwinda Congo mwinda Congo eza te lampe te grand chanteur à niveau basala eza mystique alors nga nakumisaka ye nakumisaka bato nyonso mais fani na nga eza jibe mpiana alors troupe la mama eza kitoko musala kitoko mikolo to kosilisa sikoyo nkosi donc maman na histoire ba ko mona na YouTube kaka na mbeta mbali au TVD ça adoré kaka o mona makamuni neza kuna donc oza décider donc merci mi merci à Freddy moi mon a luka on a mwinde mais so na personne micro na comme on elenga lobato comme c'est mission désert du temps y aura sentiment merci Ambalo en tout cas bota la biso na Cléboa bota la biso na Congo Web émission elle est dimanche na 20h30 et puis mardi rediffusion na 16h donc dimanche 20h30 après juste émission Paulette Kimuntu biso to yena Freddy après mardi le son à 16h so popo chetembe to rediffuser sur Freddy ta ba 4 fois pour biso na Noël on a ba bonne année to pe sa chance en tout cas merci na Francis pour le moi na Zate Marcus Azate to na Francis merci na bonus balanda biso Chancel Mbemba to rozanga te les Chancel Mbemba wana sponsor na biso ndeti Chabani record ya maman Francine baza wana ndeti maman Carole Aguito na Sonas donc tous ensemble on est ensemble, il y a pas de souci. Merci na invité nanga ya Freddy Mbalo Sombo pour répondre valablement à l'invitation nanga pour nanga na Tikibino. Merci, bye bye, à la prochaine, au revoir.